Il y a trop de petits dieux. Moussa okansete soki obomi osali mabe. Et puis nzambe akomona quel nzambe. Oya komona c'est nzambe. Nzambe ni nango azana définition ya nzambe ya mote azaka okansete mvili mukulu kaka nzambe mpumutulenu kaka. Mais quel est ce nzambe là? Il n'y avait aucune définition ya mutu po yeba qu'est-ce signifie vraiment nzambe. Yango wana tango tokoli tozaka bana mike totambola lokola bana mike. Tant tokoli photo résolue comme tokoli mokili ekoli ekoli toza suna taya ba Adam na Eva toza suna taya ba Noé te na data lelo na suki si wana na yebite suki na rate kole sonyo likambo mais po na ngai Adam na Eva aza koko na biso ba na mabele. Je ne vois pas l'homme blanc quand je parle d'Adam et Ève. Matondo ba mama batata wande ko bana somi ya mboka Kongo kasi na kosenga na ndeko na biso ndeko na biso Zabwana na disciple na ye avani na ye pembeni akoka kozela nde intervention ya ye moko. Alors tokosenga na ye azala kimia tango ndeko Zabwana azali koloba atika ye moko aloba titanga komi na suka azongisima aloba bongo sikoyo ye mama soka azali peut-être na eloko ya kobakisa tokoya kopesa ye baloba bongo iya koya kobakisa parce que tango wana bozali koloba bino mibale nzela moko ezali kosala mwa makelele bato bazali kolanda bino malamu te. Alors donc tokosenga vraiment mama azala kimia pe soki alingi azwa maloba asenga maloba bongo tokopesa ye maloba nde akoloba bongo soki mama azali koloba yo pe papa ofandi pe kimia. Ok, nazana makama koloba na yango tokopesa maloba mama bamba te mbutaza bwana azwi mwa maloba ebele tokopesa maloba tango motuna ekozala epai ya bandeko oyo bazali na kati na conférence bongo na tango wana tokoki kopesa yo maloba tokenda nao na lombango liboso ke tozonga epai ya mbutado mpe akoka kopesa yano na ndeko ya biso Zabwana na oyo nyonso ye auti koloba awa tokenda nao epai ya mbuta ekumani wechi ya kokana koreagir na oyo ye ayoki epai ya ndeko aboyi tobenga ye kombo ya pasteur abi tobenga ye disciple ya Yesu. Alors disciple ya Jésus Christ plutôt ya Jésus Christ. Alors ndenge ayoki ndenge na intervention ya disciple ya Jésus Christ na kombo ya Zabwana Joachim. Balo wako kayo ekumani wechi boye bola mona kati na 3 fois W radio na biso Kachopa. Balo boka matondo mingi papa na ngai bopele bopala na kopesa ngai maloba kati na poko na lelo na émission na kitoko oyo ozali tango nyonso kolamusa babe na Kongo na pesi mbote na balandi nyonso pe na biso baso oyo tozali na kati na conférence na kanisi papa nazali koyoka na malamu penza nalingi okoka kosala ngai signe mpona koka kocontinue mpona loba na levidité. En tout cas, ozali koyoka na 565 puta. Matondo na koti penza na lombango kasi mbuta olimbisa ngai opesa ngai ata 5-7 minutes po na kuchama na morekute na moni fanatisme kati na makambo yo na moni bozoba donc na kokene par la 4 cuillères de biso ba congolais to kuma bazoba donc to kosala démonstration ya bozobeli awa na kati na radio tango toza kolanda moto yo invité na biso azali koloba kasi nalingi na sunga ye mais na yebi te soka kozala na capacité ya ko comprendre po na moni fanatisme ezali mingi kati na bango bazali koloba makambo oyo bazali kososola te eloko nini bazali koloba baza koloba bayebi likambo yango malamu te baza kotanga bibia kasi bayebi bibia yango ndenge ezalaki produit te kasi naye tukumani wechi nayebi makambo yango malamu alors ndeko landanga na bokebi nyonso na kosunga yo pamba te ozali na bobungi ya kosakana te oyebi na Israel bazalaka na bonzambe ya Israel bango bayebaka tata nzambe azali moko na judaïsme conception ya trinité oyo Tertullien ayaki na yango Tertullien oyo azalaki moko na moto ya kambaka origine conception wana ezalaka te ba juif okomona même na ba livre na bango lokola na ba Esaïe bakoloba
moi l'Éternel n'a pas épargné yo na évité ce que yo dit grec to ko ce que yo dit hébreu ou bien vous allez ko tanga ngoka kana français ndenge baza ko traduire c'est ce qui est dommage mais moto aza ko yebisa yo atangi biblia na grec atangi yango na hébreu na yebi minoko wana. Donc je sais de quoi je suis en train de parler. Au travers de toi, ce n'est pas la vibration il y a maloba des années qu'on a saqué. Moto azali na kati na boyebi. Moto azali na boyebi oyo akovanda na kimia pe akoyeba kolanda makambo. Yo touchez point, touchez les points, touchez les points. Kozali maloba mutai komani wechi. Matolo. Alors naba Yuda Bonzambe bayuda ndenge bayekolaka yango na ripiti tata nzambe azali moko na kokota na badetail te mpona mokolo lelo mpona kanga maloba te conception ya nzambe ya trinité oyo ezalaki te conception ya yesu akomi nzambe euti ndenge nini meme ye moko yoshua ntango azalaki nanu kati na mokili aza koloba votre père et mon père. Donc nzambe na bino tata na bino azali tata na ngai ngai pe kumani wechi to yobo pele kobala to vitakanga akoki na ye koloba yango Yoshua azali koloba moi et le père nous sommes un pamba te moto ya molimo oyo avandi kati na biso bato tozali na l'homme physique et l'homme spirituel. L'homme physique, oyo tata na yo na mama na yo, basali, baboti, et puis la 7e mois, moto na molimo aye akoti, aye pour vivifier moto wana. Ya wana yo choisi koloba, mes paroles vivifient. Donc moto aza kati na ngai, molimo na tata nzambe oyo ezali kati na ngai ezali pour vivifier. Ya wana yo choisi koloba, moi et le père nous sommes un. Alors il y a un mot spécial, même ngai lelo tikana lo lande ko zali koyoka ngai et comment le wechi dit que lui et le père nous sommes un vitakanga koye bisayo que yena tata bazali eloko moko pour les chrétiens ba isa ko comprendre que baso tanga makambo kasi ba yebi philosophie ya Yoshua ndenge azalaki koloba yango te alors il faut du mélange parce que koyeba te ke baso kanisa liloba wana ezali spécial kaka na Yoshua. Il y a un fils unique. Car cette conception il y a fils unique pour conception il y a judaïsme et il y a comment na ba trinité oyo lelo bozoba ya ba chrétien bazali koloba tango nyonso le père le fils et le saint-esprit. Tango Paul apôtre Paul il y a outil la judaïsme. Et si vous avez dit que Bonzambe ezali moko, biso tozali kaka ba manifestation ya tata nzambe, bato bateyaka likambo oyo, ezali banganga nzambe même Moïse. Kasi Paul akomaki na difficulté moko po alingaki biti ya Paul ezalaki akotisa liloba na liloba wana ya bayuda oyo Yeshua teyaki alingaki kokotisa yango na Rome. Mais na Rome bazalaki na baphilosophie grec. Alors bagrec bazalaki na conception ya monde oyo bajuif bazali na yango te. Yango wana ntango mosusu komona na histoire balobaka le christianisme c'est une religion pagano-chrétienne parce que mon pagano ce n'est pas moto asambelaka nzambe te. Mon pagano na sens étymologique na yango ezali un non juif. Moto azali moyuda te nde bazali kobenga ba païen. Alors terme wana évolué ba chrétien ba komisi bato nyonso oyo basambelaka te bakobenga ba païen. Mais dans l'histoire moto bazobenga mopagano azali le grec. Il y a un christianisme tantôt la conception catholique romaine et ça a une église pagano-chrétienne. Car c'est la conception il y a pas protestant et ça a une église judéo-chrétienne. Pour la mini catholique, c'est pagano-chrétienne.
kamate Paul na Rome asalaki eloko oyo biso ba théologie tozobenga apologie, c'est-à-dire comment défendre la foi chrétienne dans une philosophie qui est contraire à la philosophie juive. Alors, au commun, la père de l'église n'a évité j'ai des doutes que Ndeko attendre l'histoire de l'église malamu. Au commun, Anastase, la père de l'église, au commun, Clément de Rome. Bango baza kosala apologiste baza koluka siko koyeba tokotia Kristu wapi na kati na Nzambe pamba te moto zobo ya Aristote ya mutazali kokanisa tata Nzambe azali substance moko songolo bongo entre substance ya tata Nzambe na mokili oyo ezali